yo wana kobomisaka bato, yo wana oteki mabele na yo na enterengo ya bapaya yeyeye. Eloko nini okolukaka obomi bana ya Kongo, otekisi mabele ya Kongo na entere ya bapaya yeyeye. Ya muze, 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 muze. Aya muze, 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 museo national. Eloko nini okolukaka otekisi mabele ya Kongo, obomisi bakongole ebele pona enterengo ya bapaya yeyeye. Bana ya Kongo, eloko nini tozali koluka? Eloko nini tozali koluka pe kobomisa bato pona entere ya bapaya? Pasi pe mawa bandeko na ngai, bakodeko babomi babombe na kati eklezia moyo totya eza te. Congolais ako souffrir, Congolais ako kufa, me bakambia ye ekolo Congo baline sengo po ete bakoteka minere, po ete bakoteka Congo, po ete bakobomisa bana mboka. Bandeko na ngai, motema nini ya mabeto pe moloki nini to satana nini akoteli bakambia ye ekolo Congo, bo balkanize mboka, bo teka mabele ya Congo pona intérêt ya bapaya, pona intérêt ya bapaya. Oui, muza salaki mabe pona koluka kolongola Mobutu, to pona kolinga kolongola Zaire po tozonga na Congo oyo ezali souffrance na biso. Pasi ya bakongolais, pourquoi? Parce que batalaka te bolamu ya moto bisika suki biso to banda malako wana toali nango te. Muza sengaki aide na barwandais, azalaki na bato bayiki na nsima na ye, kasi ntango muze ayaki amoni ete makile ya Kongomani egangi, alobi te bo baluka bozonga napesa bino mabele te. Muze a été trahi par ses propres frères congolais. Ndeko naza na liste depuis le 8 janvier. Tokomi le 8 janvier 2001. Ndeko langeza kaba le 8 janvier, j'ai des documents. Liwa ya muze ba Congolais ba bayi keso ki na lobi na bino aboko fungola monoko pe bokamwe. Kasi toza intimidé, toza liberté. Congolais lingi bo solo te po ba pesi empêche nguba. Alobi malamu na teka ndeko na ngai. Mais ndenge bolo bakala lokota eli français, la vérité finira par triompher et la vérité est têtie. Peu importe to ko bomba bo solo bandeko na ngai. Eloko nini okoluka lukaka? Eloko nini ozoluka? Yo wana kobomisaka bato, yo wana bomisi ba Congolais, yo wana otekisi mabele na yo pona enterengo ya bapaya yeyeye. Eloko nini okoluka lukaka? Eloko nini ozoluka? Congo pays riche. Oh musée, paix à son âme. Marie Misamu, paix à son âme. Toko lela lelo bato babale, toko mokundo la bato babale. Pasi pe ma bande ko pe bakufaki na tsida. Kabo ya l'impuissant vidéo. Moye kutu te donc tele bamba mina bango ya mafuta mbili kaninzela na habiti to koleka ndenge nini.
Musielu. Oh, batu basi mafuta kolambela pondwa. Mafuta ezokule na filme. Nani mtoto lekia wa Mama tolali awa lelo. Tolali awa lelo. Lelo malili abangu biso nyonso tomoni yango. Awa kamutu ekoleka te. Tosambela mbula makasi enoke mema mafuta awo. Ayemema ngona anu tango mbule kosila toleki. Po boye neza be okauka nezi. Tala voisin ya meki machine eta muselu ebendi etina terase oso. Donc hier là dans les courses makasi ho. Kabana ko kita mafuta muselu mafuta ebendi etina terase wana. Donc hier nga za boye na ebita boleka ndenge. Vera si dio possible. Eh yaya. Babide monani. Lita mafuta bana na mataji basepeli. Nazo abantu bazolo kuta mafuta ofele. Oh place ya baloso bakosa ki biso loso goya ya mweshe to fete loso ngobe to monya ngote. Eta nzamba pesi mafuta mbila. Vie kitana se wana kitana se kuna mafuta zebele. Unaona DJ? Ni wabidi za salite. Bon te comment la bata ba savoir. Merci na bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to l'océan du Congo chaîne à libération et payo to akaba kongomani esika auto sasaka to panzaka et payo wapi to ali bongo ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser kolongo la peuple congolais la bolema esika auto ali ko tchali tono na nzete poete bobenga yango malamu et payo auto ko sala mosala ya Jean-Baptiste esika auto ali bongo basinzilo to bela ka mbela tango sokolo ba ete kongomani telema olata molato mo etumba pozo bon somi na yo esika auto telemi ferme fidèle lokola bakuka pour la cause de la miseko ya République démocratique du Congo et pas auto mo kundola kamalo ba koko na biso le laboureur lo ba beche fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui likambo la motote to kundola nanu Marie Misamo embele biso banzembo ebele atiki biso passe pe ma lokola mama fololo Florence ya Matondo Mido Chara auti pe kotika biso bakokundela mikolo mizali koya lokola pe mama ya dolo mama Marguerite atika ki biso pe basi bakela kotika ye na demeure na ye dernier demeure na ye ndenge bon bakalo côté de français yako na bino banso Marie Misamu ya mamour d'Angola alobi la biso nasali bino ninyoma ayembeli biso saison nangaye saison basusu te nangaye agamizenga likolo ngalase angolwema omono kwenda kishasa omono bakila malongyo nalanda nzila nzambe oya isezo la munwe nasali bino ninyoma angala sali bino ninyoma saison nangaye saison basusu te anga lokotenga la Pizaliko angolwe omono kwenda kishasa omono bakila malongyo mono landa nzila nzambe oya isezo la munwe oh mame vraiment Marie Misamo a sepeli sakibiso voilà ba maman missionnaire na plus ronde Anita Baba il faut que yo moto la mboka bakoka Lumumba nzambe azala ba onyoso bazape komo kundolo lelo mawa ya ba papa ya ba mama to ya bandeko la bango bosusu
po bandeko na biso peza batika biso bazalaki makasi na baloyembo ko fortifier hein lokola ngai oyo na telemi liboso na bino nzambe apesanga message ya mabe oyo komelaka nga bato nzinga bayebi na nzembo ya Sœur Marie Misambo ndeko banda wana nde nalingaki makasi po bato bayaka po baboma nga basalanga mabe nzambe apesaki nga nzembo wana ya nzembo yango nalingaka mingi ezali nga naliaki na banguna na ngai namelaki na bango mama babwakeli nga maladi yesu babwakeli nga babolao mbalesinga nde poison dosalelanga bikamwa ezalaki nzembo oyo nzambe apesaki nga yango nayebaki yango malamu te mamour asombi basendela yango po ye na Marie Misambo azalaki mpenza baninga malamu totie toyoki message nde yango ezalaki sujet ya prière mpe makambo oyo nyonso bayembala nzembo wana ekomelaki nga soki nzambe alingaki te menga na bilo tokutana te Saint Joseph bayebi lolenge kani oyo elekela ngai mpe nali na nzembo na ye mosusu oyo kaka ezala message ya nzambe aya kopesa ngai nzembo na ye mbelela ye akoyoka yo aiganga makasi akosala bikamwa yo nzambo nazobelela yo o papa yanola tolingi tomona yo mbasantu balingi osale ayaya yeso yo église la gloire bayebi andimela nzamba ba défi to wana ezali banzembo oyo ememaka nga na prière ntango nakotaka mpona koyebisa nzambe ntango likambo yaka alobi na nga banguna no bakosala mabe kasi nga nzambe la kobikisa yo natelemi liboso lokola nzamba ba défi mabe ezoyaka singa na kopundela wana église la gloire ntango ezolanda biso en direct batie commentaire balobi nzambe aza ya yo nzambe azalaka na yo nzambe moko ya nzambe merci encore une fois na pasteur Didier Lompimo aza pare bémission bangai mpo bazolanda biso en direct donc tosambela mpona Congo nzambe la biso aza nzambe ya badefi asalaka makambo minene yango ntango tozokundela Marie Misambo po tokokende mpe na mwa éveil patriotique moke mpo biso tokokende kosensibiliza na bato po makambo Kagame akosala eza bongo malamu te soki kambo ya kosepela atia nano message ya Kagame ebongo tozonga na loyembo ya Sœur Marie Misambo bongo tokenda makambo mosusu. Mais le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce ce lundi le président rwandais Paul Kagame. Un nouvel épisode des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Kinshasa qui accuse le Rwanda de soutenir le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute le président Paul Kagame. This is not Rwanda's problem. Ce n'est pas le problème du Rwanda. And we are going to ensure that Et nous allons nous assurer que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas le problème du Rwanda, en commençant par dire à tous ceux qui pensent que c'est notre problème et non pas celui du Congo. Premièrement, retirez les Congolais qui sont ici. first of all, remove these Congolese from here. Ceux qui arrivent tous les jours, à cause des actions de leur gouvernement et des institutions qui disent que le gouvernement ne fonctionne pas correctement, ce n'est toujours pas mon problème. Et si c'est mon problème, c'est le vôtre aussi, la communauté internationale, car c'est à eux que je m'adresse. C'est autant votre problème que le mien. Mais je refuse que le Rwanda porte ce fardeau et soit insulté et maltraité tous les jours à ce sujet. Used every day about it. Voilà, vive réaction donc du président rwandais Paul Kagame Slandi. Elle était devenue, elle, en juillet 2020, la première oyanga kabolaki mai bana esalele bakatisio yesu akitisaki moto netumbelo ya yaye yawe bunda bitumba na nga moko nakoka te moyize maboko likolo azobelela yo ngai mpe tolo na se nazoluka yo sale Joshua atelemisaki moi kino bitumba esilake yesu olobi ninyango pona Kongo ye obelela ye azoyoka yo na Kongo toganga makasi akosala bikamwe yo nzambo nazobelela yo o papa yanola
tolingi tomona yo bakongole balingi osale ayaya yesoyo 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 oyangaka bolaki mai bana isalele bakatise yeso kitisaki moto etumbelo yaya bunda bitumba ya Kongo biso tokoka te o Moïse maboko likolo azobelela yo bakongole tolo na se basoluka yo sale Joshua telemisaki moi kino bitumba esilake yeso lobi ninyamo pona Kongo timela nzamba mbelela ye azoyoka yo bakongole toganga makasi akosala bikamwe ozambo zamba Kongo bakongole tobelela ye akoyoka wana bauti komona message ya Kagame pour la bakongole ndeko nanga bakongole tolata molato ya Mobutu Sese Seko kukumbando wazabanga pe ndambo ya Mzee Laurent Désiré Kabila tosangisa yango po tobunda pe toyiba Thomas Sankara parce que ima tuti oyo bazo sakana na République démocratique du Congo parce que les Congolais sont des pérés, surtout les Quinois. Quinois, moi je suis Quinois faiblard. Moutou dans le toko, Agene, Chikata, Omelaka Biarte, diminuer Quinois. Mais Quinois se trouvent en mode normal. Pas c'est comme une normale. Les faux pasteurs, oh zingi biso bazo me mabelo l'évangile mal compris. Ya koko sabino. Comment tu vois que la mboka oyo mabezali bande comme vula oyo beti ah bozo na nzela kimbaseke lo lenge nini tokuta ki yango bona mvula oyo meliwat ngabo ya lompuisa tiela biso kimbaseke bana chambwe botala kimbaseke bo fortifier bandeko na bino si faut mola lisa bango nzala lesu ya makasi botindelaka bango mbongo te po bazwa volontaire obunde to po boye mabe makasi chachango victoire Willery pendant vous les bêtes be moya ko bimezate allez-y comprendre que ceux qui vous la bêtes ba to ba bimarate mais na bamboka ba pa ya vous les bêtes mutu faki musala po ekoti e kauki mais na Congo ba balabala na zo catastrophe matete ko to kota te kota wenze mais ça c'est quel pays ba to ba retrouver mon normal ba ko c'est la nzambe makam l'état en tant qu'institution so ko kamute ce ko yopé l'état bengana ye. Comment tu comprends la souffrance ya boye mbongo ezobi me belé pour la kobongisa banzela batu ba liang mbongo bazali kinu bopeto batu ba bimisa mbongo esala eloko te Kinshasa mais toza ko vivre na lokuta tolingi kanyaka tozo yo kanyongo Didier Boudimbo balongoli e tozo ka peso ki ministre de communication tozo kezo ziga kuna Félix ana kanda Félix azui rage donc alobi tebo yeko simba te parce que makambu oyo zo komela nga naza koyeba yango te donc toyebi ete mikolo ba restation ekozala na ndenge kosakala te mais biso tozaka verti bobosala nzambe te bobosala bonkoko te bandeko bangai
tosala makambo mpo nzambe asalobaki na biso akosaka te alobaki ane oyo ezali ane oyo asombeli suka bisanga dragon c'est l'apocalypse yango tolobi ndeko na nga tomilengele mpo ete tobunda etumba ya solo mpo ekondongo na ka ya Félix na bato na ye siko bato mpe bazengi Félix mingi balika bato bauti mikili ya bapaya bayeli biso lolenge ya bapaya me na mboka oyo ekoki kosimba te koconcevoir kimindele te po ete mboka oyo eli nanu sous pauvre mboka oyo nani ekomi ata voie ya développement te ndenge Mobutu Sese Seko akolobaki mboka oyo toza bapauvre donc bapauvre malheureux donc pas de pauvre parce que pauvre akoki ata kolia pauvre donc basous pauvre eto bakisa malheureux parce que un pauvre à cause de la foute et la randa naye un pauvre à cause de la capacité à combler la moi bière naye à cause de quand même la capacité à tendre cette naye mais tu es pauvre et malheureux donc tu es sous pauvre et malheureux c'est ça les Congolais donc Congolais a une capacité ya kofutela ndaku ya kolia ya kosala nyonso yango mone museta makota ke lobi tina 40 à 50 ans vous êtes chez les parents c'est comme ça les Congolais pourquoi pas batali biso bataye biso sur mesure lelo zo mona mabomanya bandako ezokoma pola nini parce que tozala ba moyen te muto osala musala azokoka te azala 60 à 50 ans azala ndaka baboti na yena mosi na bana boyebisanga bakopota la telo lengeni mais quand même na mikila bapaya bozomona c'est comme bino entourage à Félix et bino soboza bana poto mais boye koyiba bon même maye la poto te boye escroquerie bozo kokate ko soutenir Félix c'est pas ça la tape pas boza konyokola ye alors ce qui ngai nazaki Félix na kombengala bino tout parce que bozwi mbongo ekoki mais hélas boyebani mais sikoyo este kondongwa Kagame na Kodeko ba telemi M23 et telemi bino bozolo banini bino batu bozolo ngabo ke maponani boza koloba nini na bati na libango bomoni vidéo o ya accident salami na nzela ba mafuta esopani donc tala motema o Congolais azalango accident salami azana souci que l'hôtel te ba mort bazali ba blessé bazali Kongomani ako wela mafuta okoyoka bakoloba ni babi bango bazwinde mafuta pola kolambela mpondu quel motema oboche biso quelle méchanceté oh bolobaka lokota ele falasé pourquoi vous rendre biso ridicule bolongoli biso bolingo mawa tozalaka na yango Congolais ko sepela te atoka mafuta to azelo kwa ndekola ye oya nzoki to akufi mais lelo liwa tikala kuna ngala zo biloko kolia po daza iloko kolia te minoritaire ya bato nde bato ba kolia malamu yango to ko yebisa ba Congomani c'est depuis l'état kolanda kanyaka basakano pour la polo ba pesa o maloba ya lokuta et konye ba ko yebisa o pendant 5 ans ba bongisa kete bon voter bato nanu ba yebani te soki élection kozala bon bundisa bango balongba ba oyo nyonso basali uta kala basali bino eloko te bapesi bino eloko te bongo bakoya kozongisela bino kaka sika député azakala mbongo te ya kotonga nzela député azakala mbongo akotyela moto lotiliki te député ali moto lokuta bana mboka bakongomani le politicien babundelaka mboka politicien asenrichiraka te na politique zonga akosala commerce politicien soko lingo s'enrichir akozala moyibi lelo bapolitike alelo miyibi bokoya bokangami na Félix bokangamaki na Kabila pesi bino mbongo embala moko bokomi mbala moko bato ya Félix lelo po bolandi Félix apesa bino mkwanga po Félix moto akokoka kocontrôler te alaki préparé pas à la mokonza mboka te Kabila tali apesi po réchauffer kiti moka zonga betala lelo makambo kosala kabuya chelangai mitunya nanga ona tunaki bolinga te toko chapo ya likongo oponi Félix aza candidat la kasi na bila kabuya Bokopona nani? Mama, namoni bi boto maboko te. Bokopona nani? Te boto maboko na mona na. Bilo bokopona nani? Bilo bokopona nani? Oko ya olinga. Esilit. Sigolo bani.
Bon. Mandat, ici il n'a noté. Tous on continue. C'est comme ça la constitution. Tous on continue na yé. Donc on vote kakaye. Même au Batami, même au lobby, on a voté était yé kaka. Et ça bon était. On a lobby à solo. D'accord aussi. Merci sous question na ngeko ko sala kaka. Est-ce que ce qu'on a surtout le papa papa na kati ya ndako na ye bana mibale baza ya kozoka moko akufi siko papa wana akosala anniversaire na ye to pe akolinga asilisa pasi ezali na mboka na ye to na ndako na ye mutuna ngeza ni wana siko na ina manuela ko malama par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays to uti biso sokolanda pour réseaux sociaux ko pesa kapso makambo yo koleka to na difficulté biso so futa mitu ka poto ko mona to ba avion mais to moniete affrontement moko to ko sala ma makasi na mikolo mibale bayiki ya FARDC bakei batumba na moto siko bino boko bela batu basamboli ya mabete to ke ni pena na maponami este kaka wane koneta ke bola na mikolo uti ko siko guerre boko mona ndenge ni papa boko ngeka kata na ndako pe ko te biso ko sala fete loboko soki ekatani basalisaka kaka loboko soki ekatani soki moto akufi est-ce que vie ekosila vie ezocontinue ata loboko ekatani kosala makasi totonga mpe tosisa maladi wana importe ke tocontinue c'est la vie continue nous allons continuer mon message moke mpona bandeko ya association AAL mon message mo moke oyo opesa bango message na ngai ezali vraiment ya félicitation ezali esengo mingi posi ngai moko naza mwana ntango naza njilwa porque bango baye kosoutenir c'est-à-dire bajeune la jeunesse ya biso ya ntango batikana makanisi mosusu poske kozala mpona kozala na baélu il faut biso moko tokende kosarole tozwa bakarte alors message na biso oyo awuti kopesa sikoyo nga moko awuti koloba bakende kozwa bakarte mpo topona baélu wana bakodefendre environnement na biso mais nazomona ke c'est bon bajeune bacomprendre mpe mingi bake kozwa bakarte en tout cas eza sengo mingi mpona biso na bandila awa ndela sukisi mpo bandeko bakozelanga toke sensibilisation bandeko bosoutenir biso bosunga biso po ete tobunde tumba ya solosolo mpo na bavaleur na bandi bino nyonso na bareseau sociaux bomoni modele kodeko asasi bomoni modele babomi bakongomani bokomona losilo ya peuple congolais tokoki kotika bongo te bana mboka bakufaka mpe biso tokendaka kosala makambo malongo bani te yango tokobeta mbela mpe tokoyebisa bayi kongomani bundela ekolo na ona solo zala patriote tozala bafoudiere po ete tosunga Congo papa Alfred na mama Clarisse la patrie ou la mort nous vaincrons c'est la population congolaise c'est peuple Congo qui vaincront tobundela nation congolaise koliaka nyaka te ndeko na ngai koliaka nyaka te bayi politique ya Congo bato balandika nyaka balandi misolo bakangi mombembe te nzale ekobeta bango me bino bozwaka babia kokende mpoto bongo biso tozwaka te boni tokokende te mitema mabe balobi totika kiti polele te kiti oyo kovanda ya yo kiti oyo kipasio ya Kagame komenanse Félix boye menanse bakasi bolondaki biforte biselele contrat oyo basigna il faut tosa yango soka tosi te bandeko na nga boyebi nini ekosuka congolais to se prépare en conséquence tobunda article 63 article 64 tobundela mboka na biso merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci na Big Daniel Ngenda merci na mana nangala kunyado na ngai ba pour même angola no bondi ya botar de bono et la herbe bozola dabiso merci encore une fois la papa Michael merci na maman Célestine merci na la Chabia na plus 30 na plus 49 merci na kila men kane konto Jeneta lotake tumba bokile lo konde fam pekato bakula kalo sako ekino merci na achamo hein voilà alela evolo ko fort merci na achamo na plus 33 merci Nabino Bansoba Oyo, Hollandais en direct, puis la bande de Hollandais en différé. Ali no mo que monseigneur l'issue en polo hollandais noir motomo prêtre. Océan motomo prêtre lisso ya kolo lisso ya nzambe motomo prêtre hollandais noir Ali no moke. Merci encore une fois. Nabino tout au Hollandais biso. Kabula
puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci Nayo, Nzamba Pambola, la cinéma caméra. Moïse Ngombi, Misapi électrique. Nzamba Pambola, la montage. Papa Dieu, directeur recherche stratégique et sans mot conduit. Pareil, bébé, soit Ingeta, Nabala Mvuluzi. Maman na jolie na Suisse, que Dieu vous bénisse. Maman Dolo Nzambe Apambola yo. Ah, maman, Nzamba Pambola yo, Abundela yo, Bitumba, Alongola Nyonso, Yamabe. Na jolie na Suisse Nzambe azana mama Samuel li pasalanga ino ya se ante live to bunde la République démocratique du Congo boza tellement belé tango et bengi ngai à mon mère d'Autriche a le number 1 océan de la presse congolaise jusqu'à Anne vraiment toza tellement belé mamour d'Angola la mokitene Florence Mateno bi de Chara ou azolela Chara nae to bunde la mabele li kamwa mabele samba mapona Koukao encore une fois pour là. Bye.